Biso never fazer. Biso never fazer. Tu vas être whisky comme veut. Pour le mboka, tu vas être whisky. tozana nawa tosana musala na biso podcast télévision ba moni bino nde bato alemba ozonga ndako kazonga kindako okimenda ukona ni ngazonga ndako yozonga ndako d'accord abo toza na bango toza yope toza fazer comment fazer quoi toza fazer alemba Voilà qu'on s'arrête la peine à finir. Papa biso Papa voyageur. Maman biso zonge pa bango. Amina tukana pa tansi na biso. Ok, toto la boni kitoko boni yo. Biso ba mekelo la ve moi kuna tina malaka ma Denisa yoka. Ba meka vibre. Ah, eza bongo ba américain ko bo vibre bosiko yoka. Tozo tuna kuna ekeko ana fikini nana salango. Ekeko na fikini wana. Badasi nyoso boyoka bachaka ba ai. Nga muna salango. Ngai nye. Merci. Non. Matolo mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision ezanga bino le grand bokate chef Mbou Zamba lolenge tena kotalisa bino be culture ya mboka na biso pe basolo ya mabina pe ya mboka na biso bana membre lolenge ndenge ezali bana membre na otika tenga wa bino chef Mbou Zamba na kotalisa bino toza awa na foire oite bana bayebi ba ope bakenda poto baya bakenda poto baleki bakenda poto ba mama bakenda poto foire très bien baby foire très bien foire ndenge bande kondomana ba activité verake belé bato bako ba réseau belé koyawa e koteka banine belé mais wana na kati wana to mona kalisusu yango lisusu lolenge ndenge ezalaka te bomona te ba travaux ezo continuer batonga lisusu ya kitoko lisusu kitoko makasi bon eloko oyo nga bino chef Nzamba na yeli awa bana membre oyo etali ete culture ya mboka na biso pe boyebi ya mboka na biso nakolakisa bino be ekeko oyo bomoni be ekeko oyo stati oyo ezali na nga oyo bana membre bokolanda bandeko bala kasi bokolanda stati nani yango asalango bato ebele bayebi ete moto asalango bato mosusu pe bayebi pe te moto asalango bana membre lolenge ndenge ezali bandeko boali kolanda biso partout bisike ezwami bino na ya biso podcast télévision ba misusu bakamwe babi wow ezalaka kaka tomona ngo beka tomona ndenge nini ezalaka ubi te bana membre yango ete ngai na koloba na bino tozate biso na bino tokotia pe bato micro bayeba nani asala stati oyo et puis azana ubi kufa tinini akunini nga bino podcast Nzamba na kotelisa bino papa na mama boy bana moto asala stati oyo kombo na ye papa André Loufoua André Loufoua ye moto asala stati oyo akufa le 13 janvier 2022 akufa janvier 2022 2 ans déjà papa Loufoua atika biso akufa le 13 janvier 2022 mais siko bana membre chef Nzamba les grands songi les grands bokate tocha micro na batu bana membre bayeba moto te nani asala stati wana nde tokende nde tosona na bino elongo tolanda ya biso podcast tokende toyeba vérité ya ekeko ya fikini statua fikini moto tatia akobeta mbonda wana papa André Loufoua ngala libi bien papa André Loufoua mais romona bandeko mususu bakoyeba ngote toleka tokende bana membre ya biso culture ya biso ntoki na biso totombola toyeba ya libe kitoko mingi na pesi merci na tata André Loufoua ndenge ete asunga pe asela biso stati kitoko oyo tikala pe libela bana na bankoko bali komona ngo bato bele bayebi soki bamoni ekeko wana ekosala bango bien malamu bana membre wala toali koleka kotuna batu tolanda mbote papa bonjour papa
Pana ngai bandeko bakolanda biso yaso yebi statut wana kombo papa ngo ekimi ngai nayeba kieme kombo ekimi ngai déjà aza mvi obi akufa nayeba lera banda obela makasi nayeba le seri mo na hôpital banda obela makasi asenga ikutu mo ba contribution bato basunga mais l'état na yebi to sunga ye mais nazo yeba te siko suka za suka okufa parce que foire internationale Fikine ezalaka na lemba ou bien na limité bon eza na lemba Fikine lemba foire lemba foire mais kati batumi bazo bono teke foire eza na limité te biso yebi banda tokola babenga wa lemba foire batika babenga wa limité babenga wa lemba foire. D'accord, merci beaucoup bana membre tozalia wa bino bayanke biso bayanke te biso ba fazer yo ne fazer bokimanda nga songa yo ozonga ndako kwa nasonga kindako okimenda opona ni nga songa ndako yo zonga ndako d'accord abo toza na bango toza yo pe toza fazer yo za fazer okoma fazer point na moko oza fazer a lemba oya kosakana mpe na Fikine nga papa biso papa voyageur mama biso azonga mpa bango akenda tikana mpa tanti na biso ok tosola boni kitoko boni yo biso baaméricain lo lave ma ekuna ntina malaka ma denisa yoka baaméricain vibre eza bongo baaméricain ko bovibre bosiko yoka tozotuna kuna ekeko wana Fikine nani asala yango ekeko ya Fikine wana badasi nyonso boyokaka batiaka ba ai nga muna asala yango ngai nye merci ok merci beaucoup toswana bino to ezoleka bien awa boye tozoya boye bana mama solola toza na bango ndenge ezali awa tosolola awa na bandeko ndenge ezali awa na Fikine bana solola lolenge ndenge eza tosolola na bato mbote ndeko pardon to travailler si mais to merci bana membre balandi ya biso télévision tozo tamwana bino tozo kende kotuna kaka batu oyo te bayebi nde tosolola na bango lolenge ndenge ezali na makambo etalete Fikine ekeko wana statut wana oyo bokomona tozwa mama pe ndenge ezali nde tosola na bango mbote mama mbote bon wana bana mbote mama boni santé mama nanga bandeko bakolanda biso mekano kolobela biso moto asala statut wana komoni nani asala statut wa Fikine aya nayebi ete ekeka Fikine nayebi ete ata komoni eza te aya komoni mpe eza te oyo ezali batango epoke ya kalakala wana okoyeba kombo eza mwa mpasi wana ebeki bamemekolo oyo ya kalakala wana bakoyeba bakoli biso lelo eza mposi mpo te bakombo wana sikoyo Fikine foire eza na limete bien na lemba oyo eza limete eza limete te eza limete Fikine eza limete moti ekabola lemba bango biso eza limete. Merci beaucoup, merci bana membre ndenge eza toswa mbote ndeko nanga mwa lisolo ya boni ya boyine kosola toleka mbote tata biso podikato ye awa télévision bandiko bakolanda biso mbekano koyebisa biso statut wana motasala komo na ye oyebi yango wana mutasala moto azobeta mbunda wana mutazobeta mbunda koko Fikine pane ezalaki awa na deuxième avenue koko Fikine donc komone nani komona te komona ende na bosani yango c'est quoi aza vie déjà akufa déjà akufa bela wana ebita. Merci bandeko balandi ya biso podcast toali tozo solola tozana bino lolenge tozali awa na bino tozo solola mbote ata mbote boni
Santé malamu. Mekano kolobela biso awa tindenge tozali awa. Mekano koloba moto asala statut wana nde nani? Moto asala nini? Nde nani? On a évité kende kuna kende tunakuwa. Zela bote boni tata. Boni. Deni santé. Mekano kolobela biso toye awa na statut wana ya Fikini nana ngo asala ngo. Bon, vraiment, on a habité. On a habité. Habité. On a habité. Merci bana membre tozana bino ensemble ndenge zaliawa to solola na batu toko solola yango wana bana lemba te Biso never fazer. Biso never fazer. To bayata whisky kombe. Kolomboka to bayata whisky. tozana nawa tosana musala na biso podcast télévision bamoni bino nde bato alemba ezali bongo bana membre toza mbote papa nanga tosola yebisa biso statut wana Fikini bandani basala ngo wapi iko wana Fikini moto asala ngo komone nani? En tout cas, on a été. Merci beaucoup. Merci bana mambo. Todo traverser kosolana bato na ngambo to talisa batu pe baye bananu to yeba tozana bino na yabiso podcast télévision tozali awa to ko sala musala na bino to ko leksa makam ndenge ezali ndenge yali ko tambola na yabiso podcast télévision balobi tozali na bino ensemble tozana bino longo tozo kende yaya bokende to sa musa tozo travailler to swana bino sima nazo ya kuna OK bana membre tozo katsa tozo ya ndeko mbote ndeko boni santé mbote papa tolingi to swana mbote boni santé santé za bien. Chanter bien mon konzi, na CP na bima, vraiment chanter vraiment mon konzi boyende. Merci papa nanga bandeko ebele ba kolanda biso partout monde entier. Mais quand koyebisa biso oyebi Fikini. Fikini to yebi yango na face na biso. Mais to senga ke bino bozala na Fikini po bo inaugurer Fikini po Fikini zo valeur. Siko Fikini nango wana et zalaka na lemba ou bien limité. Bon Fikini na lemba foire, ils ont na lemba foire. Ils ont na lemba foire. Mais est-ce que meka kolobela biso moi statut wana statut na Fikini o bacha moto ali ko beta mbonda meka no ko bisa biso moto asala ngo komone nani moto asala ngo boko monde bosa komone na epi moto asala ngo to kombo yebite OK merci beaucoup merci bana membre todo kende kosola na batu mbote ndeko mbote moi soto sola boni meka no kolobela biso moto asala statut wana ya Fikini komone nani ati ingénieur bilanga komona ete mais nayebi statut ya foire et seulement à l'époque il y a Mobutu. Alors mais la personne qui a fait ça nde nayebi ete ata komone des athées nayebi ka foire yani bongo merci beaucoup wana tozo sola na bandeko bana membre tozo tambola to solola kotalisa lolenge ndenge culture na biso ndezo kende moto ayebi akoko répondre moto pa yebite to ko tambola yaya bonjour mbote mbote tellement na to solola moi moke boni yo pe ovana na lemba ti marche mbekana ko yebisa biso statut wana Fikini nana sala ngo komuni na nayebi nanga pete merci mbote papa na ngai mbote papa nanga moi masolo tozo solaire papa nanga pardon moto sala statut ya Fikini komuni na nayebi et ça m'appelle na neni 79 mais moto sala ngo pas en vie nayebi te mais rolanga naza mwana moke pas moi que sommes ko tout Fikini foire za limité za na lemba lemba foire za lemba. OK merci bana membre balandi ya biso télévision tozo tamo Sabino be litu ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso ndenge za tozo solo mbote ndekwa
Mbote ndeko. Mbote. Vraiment tu na question moko moto sala statut wana fikini komoni na. Bon wana na éviter. Na éviter vraiment pour na salaka te. Attaque des attaques. Te attaque des pièces te. Merci bandeko balandi ya biso. Awa toza awa na foire awa mekano koyebisa biso moto asala statut wana ya fikini komoni nani Biete mais komoni penan ba pena komoni penate akufa bien zanvi akufa talaka kala fort ponga et puis quand no mona muke tina komi boy est-ce que azaka vie azaka nebiso nabo azaka envie na habiter. OK merci bonjour boni santé la santé est bien calme kaka ba moi c'est biso passe wa nini na mukili na biso Kongo ba nini. OK manima mekano ko bisa biso oyebi foi lema foi ana ebe on azaka una lema foi on azaka siko statut wana ya fikini ya foi wana statut wana motasala ngobe komone nani. Bon, on a perdu une année dans ma communauté. Ou à Salah, on a habité sur le Noël, c'est un an et a parti à l'élo, on a quoi. Comme on est André Loufoy. André Loufoy. Bien, bien. Merci beaucoup, bana membre. Tozana bino, asamende tozo tambo na bino. Mbote ndekola ngai. Oki manga poani. Bonne santé. Et santé pena pepele. Siko réaction malebe zete yango kimi. Te na moni lo te na mo ka ba pe ba pusa pe me na ngana e belo boyo sala. Te fona ina e bela o kishasa. Boto ko biro de. Mais quand ko yisa biso tozana foire wana. Tout le monde a statut à foire wana nana ngo sala. Ntasali statut na ebité mais auto kufa kala te pera ngwana. Comme on est na ebité. Auto kufa entre 2020 ou 2022 na bakati wana akokana peka na statut ngo pera ngwemo mote papa na ngai mote ndeko boni pepele mais kana ko lobela biso apopo o Italie foire fikini statut wana nana ngo sala mutut comment on est na habité go dans la père Bokate et go dans la père Bokate yende mutu asala statinde yende père Boka père Boka. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision tozana bino toza ko solola mbote ndeko mbote bien bonne santé santé normale itoko toza bandeko balandi ya biso podcast télévision bazolanda biso mekano ko yebisa biso awa statut wana fikini banani basala bon nakoyeba suste ponga pe naza mopaya nayoyekala te me nayebi te po tuna nani bakolomboka nanu. OK merci beaucoup. Mbote ndeko mbote artiste na moni etake chef coutumier esalinga plaisir etake pula ba maniema pe. OK merci toza awa na lemba foire tozali awa mekano ko yebisa biso statut wana o ya fikini motasala ngo komoni nani motasala tartine o fikini o ma toyebi na biso siko tolobela te bele po naki biso pula ba maniema ba ali biso na ba moyen de transport ba nini ma yango tobo etake bino ba chef coutumier so bo soutenir biso pe ko sa biso mo quand même moi bien et peu bien na biso siko pula ba maniema to koma boisa bango po anini ba déranger biso ta ka siko ndete ofani na modèle. D'accord merci beaucoup. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision wana bo moniete tozali awa na fikini to ko tambola ko solola na batu lolenge ndenge ezali ndenge sengeli na oyo etali statut ya fikini mbote ndeko to so amoke boni bien toye awa na foire oyebi foire bien na e bien foire eza na commune ezala na commune super commune ya foire ya super foire ya mbunda te wana ndi na ebite oyebite. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozana bino longo tozo tambola tozo solola wa lolenge ndese mbote mama na ngai mbote boni boni mama na to sola mwa mokeza mabete boni po sa sola te pardon ti wana o wana fikina na sala na
alobi aibité bana membre tozaka tozo continuer koleka kosola nabino bato ete boyebi culture bato be mbote ndeko na ngai moi lisolo mbote mbote boni bien mais quand on kolobela biso oyebi foire bien bon na bien on vraiment bien ti OK mais quand on kolobela biso statut wana wana muto obeta monda mutasala ngoko monena bon na bi mutasala ebi mutasala muti ebi te OK wana to solo la tozana ensemble na ya biso podcast télévision tozo kota vraiment to solo mais to moni bato awa baza très occupé à la fois awa to ko solo na bango to kabola mwa boyebi mbote papa na ngai papa na ngai pardon to solo tozo solo la ndenge ezaliawa na ya biso pole mbote ndeko na ngai mbote boni bien ndeko na ngai oyebi foire nayebi yango eza na commune eza na lemba mekana nukolobela biso ekeko afikini wana ekeko wana statut wana moto asala ngo komoni nani nayebi ete merci beaucoup merci bana membre awa toza kotambola na bino toza okende koyeba kodécouvrir makambo ezali ndenge za mbote ndeko nanga tomoni auto école ozokita na yo tokosola mwa moke mwa quelques minutes mais quand nous kolobela biso moto asala statut wana komoni nani Statut oyo je sais pas. merci bana membre na ya biso podcast télévision toza se kotambola kokoba na ya biso statut ya fikine moto asala ngonde nani bato bakoyeba te mbote ndeko boni ebi statut ya fikine wana moto asala komoni nani te nayebi ete bise ebi foire nayebi za commune eza na commune à Lemba oui OK merci bana membre tozo solo na bino elongo ndenge sengeli na ya biso podcast télévision il faut kotasha be culture za mala mbote ndeko boni boke mama mbote mama mama ye aloba na ete mama azana ye baba mbote ndeko mbote boni santé eza nango bien mais quand kolobela biso statut wana ya fiki nana salango statut ya wapi ya fikini wana moto wana azobeta munda nana sala bon nayebi na te nayebi na ngate merci beaucoup merci bana membre ya balani mbote ndeko boni santé kimia mais quand kolobela biso statut na fikini moni nani eza pasi toyeba te papa wana fonde kotuna ata na Google. Merci beaucoup. Peut tozala mbote papa. Mbote papa. Ebi statut fikini nana sala nini statut fikini wana moto wana ali obeta munda moto sala ngo komoni nani naoza na idée te merci bana membre tozana bino elongwawa na ya biso podcast télévision to alibe kotambola pona ete koyeba bato ete bakoyeba ekozala be malamu moto pe akoyeba pete ekozala be kaka bongo mais tokoloba na manaka na biso pe boyeba ngo be malamu mbote papa moi kitoko merci papa na ngai bandeko bazolanda biso na biso podcast télévision statut wana fikini moto asala ngo komone na toi nayebi te abosani OK papa bien habité abosani toza mbote ndeko tosola naya napusana OK awa tozali bandeko balandi bokolanda biso partout monde entier bisike ezwami na ya biso podcast télévision tozana bino mbote ndeko baba boni santé kitoko na mais quand kolobela biso moto asala fikini statut wana komone nani ngama toke nayeba te nayeba te nakobosana ma toke nakomona ye siko foire ezali na Lemba ou bien na Limete foire eza na Limete OK merci beaucoup mbote mama na ngai mbote mama bonne santé kimia mama
Mama ebité to sola mbote ndeko. Ochamwa ah okimini. Obuka na pamba poussa comme Judith. Judith, oyebi foire bien. Bon. On a statue nana ngwa sala. Na ebite. Motasala ngoko monena. Oh filmer na. Wana bana membre za na longo. Oyo bazali awa mais to moni pe bato bazali ponezaki boni santé tata ya yo leki tata nanga to a na foire na mono pe ozo mela jaguar ngana mela bon OK merci beaucoup mekana nkolobela biso statue wana oyo wana moto azobeta mbonda moto asala ko monena wana yebi na ngate on a yebi ka amupende me na yebi comment on a été pardon bad OK wana tozo kende c'est bakoki koyeba ekozabe malamu na biso pole mbote ndeko na mbote yingete lo sako boni santé kimia na ngolo nzambe pe mekana kolobela biso motasala statue wana afikini ko monena statue wana moto wana zobeta mbunda na foire motasala ngoko monena koyebisa biso ape tokotosa pena te tomonaka yango me kombo moto asalaki yango nde nayebi te pardon ozana kombo te nayebi te awa tozali oui olobi kombo wana ifale oyebisa biso toyeba tokotikala ivrogne ifale toyeba yango pena ça va comme on est André Loufoy a chanté par merci beaucoup merci tozali awa na bandeko toko tola lolenge ndenge sengeli ngo na makate émission masolo mabina na yabiso podcast télévision toza mbote ndeko boni santé non man mekano koyebisa biso statue wana mutasala ngo komonena statue wana moto wana azobeta bembonda na foi na yebi makambo wana te ozana komo mbote baba boni merci beaucoup mekano kolobela biso statue wana moto azobeta mbonda na foi komonena oyo azobeta mbonda kuna na kati eza André merci beaucoup toza mbote toza wa totambola tosola na bandeko na pona oyeba te tosola kaka mbote boni santé tozali awa na lemba foi mais kana kolobela biso moto asala statue wana oyo wana eza obeta mbonda komonena statue wana selon connaissance na ngai ekoki kozala maître yolo wana selon connaissance na ngai mais kana koloba na bato mosusu bayebaka ke bazobaki ono te ke lemba foire ezalaka na lemba bien limité non lemba foire eza na lemba fikini nde eza na kati ya limité donc fikini eza kati ya mais lemba foire eza lemba maloba nde ndenge nde bato balobaka bo merci beaucoup OK mbote papa tata na ngai na bato bazolanda biso na biso podcast télévision bandeko bazolanda biso na oyo etali statue wana moto asala ngo komonena iyolo parce que meka kolobela biso fikini ezali na lemba ou bien limité bon fikini eza na limité ouais OK merci tozawa bote papa boni te kimi ezali mekano kolobela biso moto asala statue wana komonena sentiment wana statue wana ekeko wana komonena ekeko wana nayebi nde kombo na ye te merci beaucoup tozana bino mbote bien tozoloba wana statue wana oyo eza kati ya fikini nani yango asala ngo moto asala ngo André Loufoy OK merci beaucoup mais fikini eza kati ya lembo bien limité limité ndeko
tozali awa ensemble na Yabiso podcast télévision mbote papa boni malamu beka ko Yabiso statut wana mutasala ngo komone nani kombo na ye sani kombo na ye ofi faut kala mingi te auto kufa kala mingi mais quand le Yabiso fiki neza kati ya limeto bien lemba eza kati ya limete mbote tata mbote boni bien kombo nani kombo na nga Hervé mais quand le Yabiso statut wana motasala ngo komone nani on a évité mon salon. Merci beaucoup. Merci. Na Yabiso. Mbote ndeko boni. Oui, malamu, naza bien, boa bien. OK, Nathalie bien. Bande ko bazona na biso awa na Yabiso podcast télévision meka ko lobela biso statut wana motasala ngo komone nani. Mutasala komona ya Feli Antoine Tshisekedi. Mutasala ka biso Feli Antoine Tshisekedi. Nani? Na landi bien ala mote obini nizongisa maloba na ona. Mutu asala statut wana ezana kacha fikini komona nani? Félix Tshisekedi Tshilombo. Mutasala statut wana Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci membre tozali awa ensemble na Yabiso télévision pour monde tozo mbote ata mbote boni santé kitoko. OK mais quand on le Yabiso statut wana oyo eza kacha fikini motasala ngo komone nani Papa Bilolo 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 OK comment est Papa Bilolo OK mais quand on le Yabiso fikini eza na kati ya lemba ou bien limité Fiki eza na limité. OK, merci. Merci beaucoup. Merci bana membre balandi na Yabiso podcast télévision tozoleka mbote tozo tambola lolenge sengeli bana membre bomonete na Yabiso podcast télévision na pesi bino merci mingi na bino batu ete bolanda kanga bino chakuniza mazamba na pesi bino merci mingi merci bana membre kana biso kombe Yabiso podcast télévision botika bien malamu kimia na mboka na bino kimia na bandako na bino bo partager mission oyo kitoko pe malamu c'est ça et que wana beaucoup mona statut comme akufa le 13 janvier 2022 deux ans déjà oyo te papa lufwa atika biso toza awa afikini bomwe talisi bino pona koyeba culture botika makima botika bonde tukutani bembala na baba okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela